puisque pendant 24 ans diable a utilisé kibiso pona kobebisa ba vie ya bato koboma bato pe kolia bango. Komoni mutu akomi ko annoncer déjà que mukoloni akokufa. Azo kiltiste. Omoni tant tozalaki na kati ya ba monde ya ténèbres. Servi nga mingi na mokili. Diable moni ndenga azo kendele. Aoki kotengama. Diable atindi alobi annoncer déjà na bato mukolo yo kokufa bayeba ke yo zo kende. Donc bokiltiste bayeba kaliwa na bango. Et bokiltiste diable mutatinda kababo bandade koloba na bato pona kokufa na bango. Ba sataniste, ba charlatan, ba féticheur, ba magicien. To bandaki koyeba. Kufa na biso na soki to kufi esika ni to kokende. Puisque zaki contre na ba délai. Mutu soki akufi 7 minutes avant azoyoka bato bazo solola. Azomona bato bazo tambo nyonso baoloba bazoyoka. Wana 7 minutes ka. 7 minutes nano. Na 7 minutes wana mutoki komona ke bazo memaye pena ye na morgue boke na ye. Akomi pe kolele pa na nzambe. To akufi. Mais aza kotoka. Soki mutakufi ba minganga bazolanda biso. 2 secondes ezebele makile limwaka. Makila yango esprit ya mutu limwe. Directement mutu fa koma malili. Totoka kapona makila. Siko makile ezate mutu azotoka mutoke utwa mutu ana kufita zali. Eza pe na bato ebele bandoki balie. Tangu balie balongoli molimo na ye. Omoni mutu akufi mazotoka. Ozomona. Mutu akufi botsaye deja na morgue mais bobimisi bolela ema ya miso ezobima eboyi. Me balongoli michopo na kati makambo nyonso elongwa momoni makile ebima na zolo na matoye uti wapi mutu ana akufi nanu te bazo torturer. Ndokaliaka mutu te ndenge mutu za boya lieyo. Non. Ndokaliaka bongo te. Tango babombi esprit na yo. Famille no batio na morgue. Tango batio na morgue. Eza pe na bato ebele. Akufi tellement za étoile mingi. Abandai kosambe to bandai kosambela te. Yeba kotende kona na morgue surtout bana basi po étoile ya liboso na 7 étoile nzambe apesi yango na mwasi. Ndokaliaka mutu boye ta babali obwe fo babalusoni ya matombisi. Aoki kopona na yimbo balsengulu. Na yimbo balsengombe. Na yimbo balsembisi. Na yimbo baluse loksoso, na yimbo baluse lokobotoli ai. Ndesi koyo demo wana ya cimetière wana lukanga malakasa kwa kobeta mutu. Kibota ana dikos pa ndesi ko mutu ana kufi normal bazui ame na yo batindi yango na prison satanique oyo ki babengi monde astral na bible babengi yango lieu de tourment. Siko nzoto na yo so batiki yango epole koma mabele nde bazui yango basali yango cérémonie babalusio ntaba babalusio soso babalusio mbisi babalusio eloko bwe ale bakati yo makila na ba demo cimetière bazu yango bakokende kosela yango ba huile d'olive o moni ba pasteur ebelo bokiti c'est bon ba tekela bat na église pona kobikisa ba huile d'olive makamna biso za onga na sala na chaque cimetière ndengo mona ka ba bureau na moi ndenge pe na butu ba bureau bandoki ezali. Pour cimetière ezali monde a samadrogo yango cimetière. Bino bokundi na moi na butu bandoki o babomi mutu wana to ba charlatan to ba sataniste bakoya bakoleka na bureau wana ba memi certificat du décès o ba signaki pona koboma mutu wana. Esprit wana ya cimetière wana kombo na emaka oyo ka babenga ka kombo ya maka eza kombo esprit wana azali. Ozomona esprit wana ako signer certificat du décès wana. Ako pesa esprit moko mone lukanga malakasa yazala kana kani. Ba musicien bayemba basela balumu batebele bayemba. Kani wana lati tombeau ouvert. Bon pesa na demo wana ye nango. Ata bakunda ke papa Yves batie dal. Soka ya sali bencartation betika kani wana likola tombeau efungwa. Cercueil mati yango mo likolo. Babimisi mutu cercueil ezongi pena sa trace. Tango bakobimisa mutu wana ndoki oya bomaki yo akoya na molimo na yo na sali pekato na nzongo afongoli azongi so papa Ivo telemi mobimba nengo zalaka zali kati na mokili oya toza maître cultiste aux esclaves
ezaki na ba pasteur ebele topesi bango bakisi mais na kati ya ba chambre na bango batia ba chambre de visite batie tio ya monene ekoti na dans la toilette ba mai nyonso bakusu ezoya wana soki aza na séminaire alobi akoti mabondeli na chambre make komela bakusu wana. Ah bon? Tango azobima osala campagne omoni bato plein ba miracle komosala bato bakomobika ezali na basali ya nzambe ebele babengami basali ya nzambe bakomema bana na nzambe na lifelo sans koyeba omoni diable atia 3 commando na ye na kati na évangile. Oh, nandeni. Omoni na monde ya pandemonium na département Lucifer aza na 3 commando na ye. Commando ya liboso atia ye po atondisela bato ba pasteur occultiste bandimi na kati église bandimi wana ozomona baotonda na église na bato bakufa pe baza wana condition ebele mosusu bapesa bango bacondition kenda kalalaka na bibembe na morki ozomona mosusu baotopesa bango bacondition lalaka na bato ya maboma na nzela ozomona ntango azolala na bango ntango misusu topesa bango condition babimaka na baninga na bango mibali na Nice pour secret ya pouvoir ya mibali eza na Nice. Ozo comprendre ba yepe pa na biso. Siko la plupart ya bato bande ko sanine. Tango yepa na biso lobi église na fungoli batu bazate. Succès te mozo mon église wana batebele boye na sandenge ni. Au côté na temple bosali cérémonie toko senga ye mondimi. Oyo azali courageuse koleka na kati église na ye. Donc bandimi omoni balandaka bato pena na bandako kekeluka bapate ye wana nde monde ya ténèbres bakosenga ye. Soki azwi mondimi wana lokwa aza courage apesi sacrifier mondimi wana musu na biloko akolia to sacrifier musu na mbongo pasteur akabeli ye. Bino boke kokunda ye na butu tokoya sikoyo tolamwisi mondimi wana totie ye esclave liboso ya porte église wana. Yako kiko banda komona pe bandeko ne bazoleka me bandeko ne baoyeba ete ozomona akobanda siko ye mutu akomi kosala évangile ya église wana yende mutu akomi kobenga bandimi na église wana ata mutu abanda koleka soki akayoki musique na église wana yoki matin na église wana oleka te fatikala soki ya lembi bakoyebisa pasteur wana mutu opesaki ya lembi il faut remplacer mutu mosusu a renforcer. Abomasuka na église. Kaka na église wana baliaka musika te kaka na église wana. Mama, if ipa. Love is crazy, love is funny. José Baila. Na jo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko njo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah, na rembi na robi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Hotelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge pe biloko ekomi ndenge kanisa ki za mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yebisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubunga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakutukela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza Pointe Noire JB Service ezali soki wane te angolais nali te
Angola Zibe service état des amis. Shalom, shalom, peuple dit de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Gazette chrétienne avec Yves Ipa, une torsion de défaut. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec le frère Vasco, Tokobinga et Bongo Pasteur, parce que Azali Moko Yabaye ou Nzambe Ayambi Ondako Aye par rapport à Moussala, Obaneko Sala, ex-catcher, occultiste, magicien et Lelo. À bongo la motema lelo tokosola o etali bongo liwa en fait comme on a liwa ya mama na biso Blanche Tunasi et sali pasi comme on a liwa ya papa na biso Baruti et sali pasi yango lelo tinto yeba en fait secret ya liwa ezalaka nini na ndenge ya mulili yazaki moko ya baye oyo batamboli mwa mabe bato oyo bayebi mwa mabe oyo satana asalaka biso na oyo etali bongo liwa. Voilà. Topesi mbote papa Vasco mbote na yo puis mbote na bandeko ope bawata la biso musala na yo ya nzambe boni ezokenda bien. Oui, mbote ndeko Yves Amen. musala nzambe oyebi ke kolo na biso Yesu Kristo nde azali nzambe. Amen. Ye nde mobateli malamu soki akobatela te oyo akokengela akosala mosala ya punda. Mosala nzambe ezokende malamu toza na préparation ya ba campagne d'évangélisation. Donc avant les 20 tozobimisa déjà ba fiche na programme esike kozala bino pe bokozala invité. Amen. Puisque tozalaki na deux places oyo to préparé nano. Première place ezali na terrain ya GD. Okay. Awa na Lemba. Donc bana nyonso Lemba na terrain GD toya na campagne d'évangélisation pour na koluka milimo bato. Et deuxième place ezali na terrain ya municipal. Mais et lokola nzambe tosambelaki na ye tolobi toroyo campagne ndenge toluwaka ba instrument ezozwa biso bata mingi. Donc tolelaki pa na nzambe po te ye azali tata biso tozali bana akoka kopesa biso bainstrument po tosala mosala na ye. Vraiment nzambe ya mawa esapesi biso 90% ya bainstrument ya miziki oyo ekoservir biso na campagne. Donc totikali na 10% kaka po tokokisa babiloko ya mike mike. Na ndenge tozomonte pe podium na biso moko nayebi ke ezala na baintérieur esika oyo internet eza te, TV eza te, nini eza te, tokokoma mpona lokumu na nzambe bato oyo babomba bakodia babomba basinga loketo ntango bakoyoka témoignage oyo pe parole ya nzambe bakoleka na kobongola mitema na bango kondima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi po bazwa bolimbisi ya masumu na bango. Puisque esengeli bato esengeli bayeba na kati na bomoi na biso kufe yali. Mais problème na biso ba Kristo tobangaka kufa te, tobangaka nde masumu. C'est parce que lifelo ezali ekotikala koleka te, lola pe ezali ekotikala koleka te. Ah ok, ça c'est bien, merci l'homme de Dieu. Je crois bien ça la biso yeba rappelle-moi rappelez-moi moke nani nde ezalaki pasteur Vasco tozana lelo na plateau na biso. Ok, vato banda na sambeli. Amen. Nzamba lola nzambe na bolingo nzambe na nguya ezalaki mabongisi na biso te kasi mabongisi na yo oponaki mokolo ya lelo toleka na kokutana lisusu na mwana na yo Yves. Tika ete émission oyo tozosala ezala na se na loboko na yo. Nguya molimo mosantu azwa contrôle na biso oyo ekobima kati na biso euta na biso te euta na yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Voilà. Bana nzambe ebele balanda biso na promo super promo TV et bolandi biso tangu mulaye ebele pe nanu balandi biso te et o yang bino ndeko na bino bomoni lelo yo pasteur Vasco dans ce pela babenganga frère puisque moto motuya ezaka ka Yesu Kristo.
nazalaki nyonso boyebi na présentation na nga nazalaki ex catcher oyo babengaki na nkombo ya Zombi Kisimbi Vasco bino nyonso boyebi. Lelo nzamba mawa nzambe na nguya asembola loboko na ye alongolanga na libulu ya ténèbre amemanga na lumière atindanga na nzela na témoignage oyo pona kofungola yo miso ndenga lobi na mokanda na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 alobi nga nzambe nde na poni yo lokola lumière na nga kende kofungola bana na nga miso ba o baza na boumbu longola bango na boumbu ba o baza na prison longola bango na prison ndenge tolobaka na bino moto ayebi ndenge bakangaka ye nde ayebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka ye nde ayebi ndenge babongisaka puisque pendant 24 ans diable utilisaki biso pona kobebisa bavi ya bato koboma bato pe kolia bango mais lelo Yesu Kristo nzambe na nguya aza koutilize biso pona kobikisa bato na nguya na biso te na mafuta te na mai pe te kaka na kombo na Yesu Kristo soko se repentir oyambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo yeba kokobika. Amen. Ça c'est bien. Alors, ils ont la bande de compagnie ba liwa ya nzambe na liwa o ezaya nzambe te. Ndeko akoyi bango ndenge nini. Ok, merci. Na sena mokili oyo bande kwebele sengeli bayeba tozali na kufa oyo moto azokufa kati na bonzambe. Toza pe na kufa oyo moto azokufa kati na maboko na bato. Okay. Uzomona bande kwesengeli bayeba bango malamu. D'abord nanu motu moko te ayebi mukolo na ye to tangu na ye to ngonga na ye. Azali te. Ayeba kenga na kokufa mukolo boye. Ayeba kenga na kokufa boye ayeba kenga na kokufa na condition boye. Azate. Ozo comprendre? Nzambe nda yebi mukolo ya kufa na biso. Nina kato muke. Mais ezali na basai na nzambe. Na tumbola ona bimisango. Yango nazoya. Soko moni mutu akomi kwa annoncer déjà que mukolo ne akokufa. Azo kiltiste. Omoni tango tozalaki na kati ya ba monde ya ténèbres. Ezali na baninge bele pe batika biso bakenda. Diable ayebisi alobi kenon pesa ngai mututeli. Atali mututeli wana soki na pesi ye famille koningana. OK. A signé pas créer ba rubrique. Ben c'est ce qu'on peut citer na RTL mukolotel yozo kende. Omoni? OK. Akangi motema boy pe kopesa alukia kima na bandenge moso diable a récupéré. Donc mutu wana yebi déjà. Moso diable oki kotala lobi o servi nga mingi na mokili. Diable moni ndenga zo kendele. Oki kotengama. Diable atindi alobi annonce déjà na bato mukolo yo kokufa bayeba ke yo zo kendi. Donc bokiltiste bayeba kaliwa na bango. Et bokiltiste diable mutatinda kabombo bandade ya koloba na bato pona kokufa na bango. Et diable pa yeba kate baliwa muswa bokiltiste. Ponzambe pa bomaka bokiltiste briske. OK. Vous comprenez? Donc koya kolobela moi témoignage ata na partie koya ba nanza ba koyeba ndenge représentant na biso ya monde pandemonium. Oya ki représentant ba sataniste nyonso na kati ya Côte d'Ivoire akufa mort subite même Lucifer a comprendre te akufa. Otinda biso to bengai. Pour tout ça la mission atinda kibiso. Tant tozo bengai tozo eke to lukiye na bakitata to moni prana eba olela. Do isi akufi don nzamba bomie. Nzambe pa bomaka bato mabe briski. Mais si quoi est-ce que mon chien nzambe pa koyeba te ke nazo kufande na omona mikoleza musika te nazo kenda parce que pasteur baruti so tali na banonce mususu pa lobaki ke ndeko na ye mukuna auta koloba nga ke alobi ke tokomona na susu te. Est-ce que mon Christ to pe pasteur azali na bonzambe akoyeba pe te ke nazo kufa? Merci mon frère Yves Ipane. Publicité nangezaka Yesu Kristo. Na sala ka publicité batute. OK. Pour pendant 24 ans à part motu moko babenga soki nani pe na gagner yo yebi olukai po tourner na kombo nanga. Na Afrique centrale mbeyaki na katière alekenga zombi na succès azate. Mais lelo nazwa succès wana na pesa ngo na Yesu Kristo.
nga na kita. Donc naoki kosalela bato publicité te publicité non sala ezaka ya Yesu Kristo. Vous comprenez? Mais nazoloba vie nanga passé 24 ans oyo na passa nango lokola sataniste. Yango nde nazolobela. Ozomona Bible ezoloba na biso loba to changer makomi. Nzamba zoloba na biso boye. Yesu Kristo alobi moko ta yebi tango na etongonga na ye. Azali te. Ozo comprendre? Nzambe nde mutu ayebi mukolo oto kobotama, ayebi pe mukolo oto kokufa. Mais mutu oya kotide na ba science occulte parfois koza na ndoki, aza sorcière. Aliaka ekomi ya banda kopesa moni apesi minga sinyenga moko efona kende. Donc ayebi ke jour tel na butu boye na air boye nga bazolianga. Ayebi na ye. Mais ce que pour que na ma mort subite, mutalala appliquer crise kufi, mutavanda kei atiki biso, ezaka bongo pourquoi? Yo zaki kuno to ibanda mamuke. Yango na ebisio. Nzambe abomaka pe bato mabe na mort subite. OK. Diable pe abomaka bana na nzambe mususu. Puisque na lobelaka yango, caméra ya diable yaka lisumu. Kitalatala ya diable pour contrôler vie na ezaka lisumu. Yango mona lobaka mutu soka kwesa mina lisumu na 12 heures juste. 12 heures 1 seconde et sengeli à se repentir. Puisque kufe kute na masumu te. Donc tango mutu otambola na vie ya repentance. Puisque mutu akoza na vie de prière, moza na vie ya repentance, te nzamba zo bali bondeli na mutu na masumu etaka mato ya nzambe makelele. Donc ayoka yango te. Oso comprendre? Yango moni même ba pasteur rebelle bazote ya kitoko, bo sambela kitoko mais to kangiye na mutamu na biso to leye. C'est parce que azan esika moko abebisana kina nzambe. Ozo mona musicien moko religieux azoyemba kitoko asimba ne pe bakista zando kite. Mais to kangiye to leye. C'est parce que azan esika moko abebisana kina nzambe. Ozo mona eloko nyonso o ezo salisa moto lisumu. Lisumu eza diable. Yango mwena mukanda na 1 Jean chapitre 3 verset 8 Bible lobi moto asali masumu azali mwana ya Satana. Poete Satana yenda salaki masumu wuta ebandeli ya mokili. Yoka na ebisayo. Eza na batu mosusu peut-être aoki komona aoki komiyeba nazo kufa akasalisi ba examen bakangia na sida. Akasalisi ba examen bakangia na cancer ya motema. Vous comprenez? Alobi déjà yango. Alobi ngandenge na zabwe na kokufa na ngakala te. To ba minganga bebi se yondongo zabwe ozokufa na 1 semaine. Mais ba minganga nde balobi nzamba lobi te. Puisque nga na mona pour to sala ka publicité Yesu Kristo. Toki kotinda batu na ba TVT babanda ko sala biso publicité. Non. Poto sande publicité Yesu Kristo. Eza na batu na mona na cancer a motema babenga pe to sambela pona bango babika. Eza na batu minganga baloba yo se préparer déjà testament da 2 semaines ozokufa. Ba pesi ba jour mais batu wana babeta ba 2 ans 3 ans na malade wa bakufa te bazali. Yango nazo biso ke vie ya moto za na maboko ya Nzambe. Mais ce que moni muta préciser que nga nazo kufa na nga. Batu baye baka kufa na bango eza bokiltiste. Eza ba sorcière, ba charlatan, ba sataniste. Baye baka bakufa na bango. Baye baka mikolo na bango bakokufa. Ponga nazalaki kuna soki nazana bomo ibo eza pona bolingo na Nzambe. Si ko to pesa denile si raison na ni sotozolo. Nga publicité za Yesu Kristo eza ya batu te. OK, ça c'est bien. Mais toi qui est na bandi na vie ya succès depuis 93 na koti nango 94 na tiki vie wana na 2007. OK. Toloba muto akufi na Nzambe te. To pe muto ata sacrifier. Et pas diabolo. Akenda kosala nini? Et puis ça le maka ndenge nini cérémonie wana pona kozwa mutu akufa. OK, merci beaucoup. Na répondre pona kota na bozindo pour question wana ezali munene. Omoni muto bo sacrifier pas diable. Muto azo sacrifier ye ayebi pe jour muto ana zo kufa zo sacrifier ye. Donc yo kozala ndoki ozo pesa mobali no ozo sacrifier mwasi na yo ozo sacrifier mwana na yo. Oyebi déjà na butu tel na o sacrifier mwana wana. Mais za yonde mutu bo sali ba mission na bino na monda molili. Tozaki pe na batu mosusu. Oyo neti bana moko ba mineur. Diable atinda biso to sacrifier bana moko ba mineur. Ozomona tozalaki na bakomba na ba katier mongo na otanga kombo na ete ya lemba wazaka pe champion Kinshasa na maluko menga babenga baobi yako passer na cérémonie
na lobela pe émission bana nzambe balanda na ke ko participer na cérémonie wana to présenter bana ba minere wana na sa mai pa Lucifer batie ya liboso na mutalaka yango moni mutu soka azobela maladi wana boke na hôpital ebandi ko se multiplier ezalaki libumu ekomi eloko oyo ezalaki mutu ekomi makolo ezalaki makolo ekomi makile ekomosila yeba ke quelque part mutu aza na kati ya prison ya batoire oyo bazolinga basakrifie ye donc sengeli botelema na mabondeli ozomona mwana ana komosila sila bamakila koto aza daya likolo ya mutalaka mais bandeko na ye bakoti mabondeli baobi tozo récupérer oyo ya biso esika nyonso bamemi ye tozo récupérer na kombo na Yesu Kristo tomona mwanje na nzamba kita botola ye abotola pe na bana nyonso to récupéraki wana alibera bango tolanda tokoka kota te tokuti lupango bana wana makila ozomona puisque sika ba Kristo ya solo bazali monde a ténèbre mona bango te mona ande makila tomoni ke biso bandoki nde tosalaki calcul mais Yesu Kristo pa azalaki na calcul na ye yango moni nazo koyebisa yo mutu ayebi kalikili ya jour ya kufa na ye eza kaka nzambe ata baminganga bayebi so lelo ozokufa dans une semaine na maladi oyo bien aimé kobanga te luka nzambe luka nzambe po te yazali tata biso tozali bana solola na ye ozomona solola na ye ye alobi na biso na Matthieu 6 alobi olingi kosambela kanga porte chambre na yo kota na chambre na yo kende bondela solola na za tata même baminganga bakokamwa likambo na nzamba kosala ngo za témoignage bato babika na ba cancer bazali bato babika na ba sida bazali oyo bayebi ke bakokufa me nzamba silisa ngo apesa bango vi babala pe babota bana bazali donc source ya liwa muto za nzambe mais côté soki tozongi sima côté nazalaka kala na monde wana na kawana ba sataniste ba charlatan ba féticheur ba magicien to bandaki koyeba kufa na biso na soki tokufa esika nini tokokende puisque ezalaki contre na badele sunga biso nano bobandaki koyeba bandaki koyebisa bino nini ntango bayebisi bino ke yo kokufa dati boye okosala boye parce que bosalaki nini okoya kotravaille awa mais diable akoyebisa yo ayebi so otravaille mingi na mokili opesinga basacrifice nyonso nasengaki yo sikoyo nga nakomi na posa nolongwa na mokili oya kotravaille awa puisque mutu nyonso oyo aza occultiste monde oyo atravayaki soki akufi bino boke kokundame na butu bakolamusa ye ozomona na butu boccultiste bakoya kolamusa ye yango moni sikoyo nazozonga na question na yo oyo opozaki liboso ntango balamusi ye ake kotravaille na monde oyo ye banda ekosalela ozomona ko diable comme bon tangu déjà ozali kati na mokili oyo toza maître cultiste aux esclaves ezaki na ba pasteur belo to pesi bango ba kisi mais na kati ya ba chambre na bango batia ba chambre de visite batie cho ya monene ekoti na dans la toilette ba mai nyonso ba kusu ezoya wana soki aza na séminaire alobi akoti mabondeli na chambre make komela ba kusu wana ah bon tango azobima osala campagne omoni bato plein ba miracle komosama bato bakomobika asko yebisanga mutu nyonso oyo aza na masumu mutu nyonso oyo aza na via bakisi bondoki aza esclave ya diable kobanda awa na mokili tia kokufa kozala kaka esclave mais malamu ozala esclave ya nzambe po te toutaki na éternité po rate lola te po toutaki na maboko ya nzambe mais masumu na bisengo ya mokili oyo yango nde mutu echanzise biso destination diable abandi koyebisa biso tosakrifie bato ebele soki tosakrifie bango tokoma ebele tobotola royaume ya nzambe or kaza mutu alokuta alingi kokufa ye moko te alingi kokufa na milimo ya bato ebele yango nayebi so un occultiste un sorcière un charlatan sataniste bayebaka kufa na bango po diable akoyebi so sakrifie deja bato ebele sikoyo na na posa yo moko ifo yao lokola na monde wana oza mvute okondimango puisque ozomona ke oyo bakufa oyo yebi bozali na bango bakufa botravaille na bango kuna bazali yo po okende na normal mobosani ke après wana jugement ezali Yesu Kristo akoya kosambisa bato na misala na bango oyo basalaki ozomona papa Yves sikoyo eza na bato mosusu bandoki balie ye te akufi mort moko naturel mutu soki akufi 7 minutes avant azoyoka bato bazosolola
azomona bato bazotambola nyonso baoloba bazoyoka. Voilà 7 minutes quand. 7 minutes nano. Na 7 minutes wana mutoki komona ke bazomema ye pena ye na morgue baoke na ye. Akomi pe kolele pa na Nzambe. Nzambe oyoka ye te. Po ete Bible lobi na biso na mokanda na Luc chapitre 20 verset 38. Nzambe azali Nzambe ya bakufi te, azali Nzambe ya batu ya bomoi. Tango zali na bomoi nde banga Nzambe, Nzambe ko protéger yo. Na tango wana ndokeli akiote me yeba ke diable na chaque quartier na banteni na ye. Na chaque famille na banteni na ye. Ba ekotala ba bengi ba mona direction na bango. To moni mutakufi makufi na bilembo na biso te. Diable akotinda d'abord récupérer âme wana. Ndo boni muto azalaki sans Jésus monde à ténèbres c'est nini et récupérer âme wana. Âme wana na kati ya prison. Yango moni ba signe tunaki muto koyeba ndenge nini akufi lwa bandoko. Moni muto akufi. Mais aza kotoka. Papa Yves. OK. Eloko etokisaka muto eza makila nzoto. Soki muto akufi ba minganga bazolanda biso. 2 secondes ezebele makile limwaka. Okay. Makila yango esprit ya mutu elimwe. Directement mutu fa koma malili. Totoka kapona makila. Siko makila ezate mutu azotoka mutu ke utwa mutu ana kufita zali. Balongoli nde molimo na ye. Soki bozali na vie de prière, bondimera kanzambe, bowela kokene na mort boko tene na ndako. Nzamba koyoka bino poete ya zali tata biso tozali bana. Omoni, eza pe na bato ebele bandoki balie. Tango balie balongoli molimo na ye. Omoni mutu akufi mazotoka. Ozomona, mutu akufi botsaye deja na morgue, mais bobimisi bolela ema ya miso ezobima eboyi. Me balongoli michopo na kati, makambo nyonso elongwa momoni makile ebima na zolo na matoye uti wapi mutu ana akufi nanu te bazo torturer. OK, wana balie kolia. Bananu balie te, ndokalia kabongo te. Papa Yves ndokalia ka mutu te, ndenge mutu zabo ya lie yo. Non. Ndokalia kabongo te. Tango babombi esprit na yo. OK. Famille no batio na morgue. Tango batio na morgue. Ezape na bato ebele. Akufi tellement zan étoile mingi. Abandai ko sambe to bandai ko sambe la te. Yeba kotende kona na morgue. Surtout bana basi. Po étoile a liboso na 7 étoiles en Nzambe. Apesi yango na mwasi. Na sena mokili oyo. Yango moni soki mutu azoe biso basi borki kote ya te boy. Quelque part landele azo kiltiste. Ozo comprendre? Kaka na nzela na mwasi mokili ebebaki. Na nzela na mwasi pe Nzambe abongisa mokili oyo. Donc mwasi soki aza ndoki ya mwasi alimbisaka te. Mais mwasi soki aza mosali na Nzambe, nguya na Nzambe etilizaka basi makasi koleka na mibali. OK. Ozomona. Sikoyo botie bembe wana na kati ya cimetière. Na butu na kati ya morgue. Na butu bokitiste balandaka bibemba betwali. Ba papa moni basalaka na ba morgue bebi ba secret belé. Okomona boya kofuta bango bambongo baobimisa basi wana ya bibembe baokushe na bango pona kozwa betwali wana tala soko tali même na mokanda na Yuda chapitre 1 verset 9 tant Moïse akufi Lucifer na ba ange so ténèbre baki kolande bemba Moïse. Pourquoi? C'est parce que bazwa étoile oyo ezalaki kata Moïse. C'est étoile ngo bata mara. Mais étoile ezali alliance à moto na Nzambe eza pouvoir yango de diable alandaka. OK. Sona nzoto ya mutu ezali wapi? Olobi? Na nzoto ya mutu ezali ebatami wapi? Étoile Nzamba tiango na nzoto na yo ndenge ezali boye. Étoile ekoti na molimo na yo ebimi na kati ya nzoto. OK. Olandi ebimi na kati ya nzoto na yo. Donc ndenge ozali boye soko ozali na étoile na étoile ya Nzambe kati na yo eko fonctionner na visage na na corps na yo. Omoni sikoyo tangu bino bozwi boke kokunda moto. OK. Ebele bakenda kokunda moto moni bapanzani bakena bango ba misu bakena ba bar, ba misu bake komela kolia ba fête ba bosani eloko moko. Tangu bokundi na chaque cimetière. Ndengo monaka ba bureau na moi. Ndenge pe na butu ba bureau bandoki ezali. Po cimetière ezali monde samadrogo yango cimetière. Bino bokundi na moi na butu bandoki o babomi moto wana to ba charlatan to ba sataniste bakoya bakoleka na bureau wana ba memi certificat du décès o ba signaki pona koboma moto wana. OK. Esprit wana
ya cimetière wana kombo na ye Maka. Oyo kababengaka kombo ya Maka, kombo ya Maka. Eza kombo esprit wana azali. Ozomona esprit wana ako signer certificat d'identité wana. OK. Ako pesa esprit moko mone lukanga malakasa. Yazalaka na kani. Kani na bona panza makitawa. OK. Olingo benga beka to peso komba kani wana. Puisque batebele bazoyemba banzembo ba musicien mokili. Déjà komba musicien ya Yesu Kristo. Ba musicien bayemba basela balbumu batebele bayemba. Kani wana lati tombeau ouvert. Bon pesa na demo wana ye nango. Ata bakunda ke papa Yves batie dal. Soka ya sali bencartation betika kani wana likola tombeau efungwa. Cercueil mati yango mo likolo. Ba bimisi mutu cercueil ezongi pena sa trace. Tango bakobimisa mutu wana ndoki oya bomaki yo akoya na molimo na yo na sali pekato na nzongo afongoli azongi so papa Ivo telemi mobimba ndengo zalaka okomomona oyo voisin nanga oyo camarade nanga oyo tata mwasi nanga oyo noko nanga batu nyonso omona bango place wana babandi wana nanu batala ndoki soka bomi mutu botena morgue babomaka nanu mutu te balongolaka nde molimo wa mutu. Nazo explique ozolanda te. Enalandi na biso ki siko na cimetière nde basali bo. Baye kozongisa molimo na yo. Siko bato yo komona eza bato babomaki yo nde omoni ba. O balongolaki o basalaki likopa na yo. Okomi komona bango. Ozomona babandi koseka yo après babandi kosambisa yo. Babandi kotalisa ba comportement ozalaka nango. Soko mankaki bango na manka bango beta bango babandi kotangela o yango. Babandi bakosambisa omoni ndenge basambisaka moto na tribunal nde babandi kosambisa yo na tangu wana to gangi kombo ya Yesu Kristo kosimba te po Yesu Kristo anzamba ba vivant nde koyoka polonga ndoki polonga un sataniste polonga un charlatan tangu yango yo se repentir bongola motema na yo soko se repenta déjà tambola na vie ya sanctification poete eloko oye fungolaka porte diable bandoki bakota balia vie ya mutu baboma mutu ezaka na nzela lisumu soki okomi kotambola na kobanga nzambe esika okweisami kaka esika wana sala repentance okweisami na 12 heures juste 12 heures 1 seconde se repentir yeba ke oyo nyonso akoluka yo nzambe okonfondre bango ndenge ozoloba meni epesamela yo bongo. Voilà mais papa Vasco ezala bandeko mosusu ayesaka biso mutu soki akufi le même jour ata batie na morgue molimo ne ezobaluka na quartier aza kaka na bino wana bako jusqu'à ce que bakosala 40 jours nde ndeko wana akozala oublié vraiment na mokili ya bawa donc na mokili ya biso boye en tout cas elilingi na ye ekemona na sude soki bomoni mutu na famille akomotambola akufaki amobaluka seke mutu mosu alati nzoto na ye. Bon papa Yves nga naza témoignage vivant makambo na sala mokili yebi yango nga bato babengaka nga partout na monde oyo bazwa bakisi pa na nga oyo bazalaka pe basi na nga oyo bazalaka pe bakamaradi na nga oyo bazalaka pe bavoisin na nga oyo pe bakota bakomba na nga oyo pe bakota na babonganga na nga babengaka nga tosolaka na bapaster ebele bayaka na lakisaka bango délivrance omoni mystique eza niveau na niveau omoni ngai nazoloba makambo oyo nayoka te oyo bayebisinga te oyo namona pe na sala yango nazoloba me bela batémoignage koya koleka pa na yo subasima na yango place basalela yango eyebana pe te donc yango omoni nalandaka yango te na kipa yango te omoni meme bandoki meme nzambe soki molimo wa mutu balongoli yango asalaka nano 7 minutes place wana po mutu wana abanda koyoka makambo koyeba makambo koloba makambo ozolanda donc azomona azoyoka me force ya kotelema ekozala ete omoni tangu botie na morgue boke kokunda ndo moni na butu baye sikoyo tangu baye basali cérémonie on ebi so balamusi mutu muto kozonga pena normal na tangu wana soko ozali na libota oyo yebi nzambe libota na yo wana bakokota na vie ya prière bakosauve vie na yo
eza na bato ebele bazwa ngolu mpe na nzambe bakufa bato bayebi bakunda bango me bazonga mpe na mokili bazali. Ok. Eza mpe na bato bakufa me libote ezalaki ya mabonde na nzela mabondeli bareklama ndeko na bango. Yango nazoloba na bandeko ebele bokufeli mutu boke kokunda moto. Bokende na bafeti te, bokende na komela te, bosopa makila na Yesu Kristo na tombe wana, pe bokontinue kobondela. Po bino boke na moi, na butu bandoki bakoya kolamwisa ye. Tango balamwise babandi kosambisa ndeko wana ndenge omoni na tribunali basambisaka. Basilisi bakobenga sikoyo ndoki oyo akabaki. Po bandoki bakozala 50, me moko kaka kabaka. Oyo akabaki wana akoza kota famille papa, akoza kota famille mama, akoza la pe propre ndeko na ye. Babenge siko baobiyaka, bakotune motuna boye. Olingi to boma ye to lia ye, to teka ye esclave. Awa siko na deuxième partie tokoya kolobela ndenge obi mutakufia bimaka ndenge ne bandoki balata katondeni tokoya kolobela ngo. Ozomona, bo tuna siko mutakabaki ye. Bolingi boma ye, bolingi to boma ye to lia ye, to teka ye esclave. Mutu ana koloba nalingi to boma ye to lia ye. Bakotuna siko olingi to baluseni ya manini. Pondokalia ka mutu boita babali obwe fo babalusoni ya matombisi. Aoki ko pona na ngbo balsengulu. Na ngbo balsengombe. Na ngbo balsembisi. Na ngbo baluse loksoso, na ngbo baluse lokobotoli aye. Nde sikoyo demo wana ya cimetière wana lukanga malakasa kwa ko beta mutu. Kibota ana dikos. Pa! Nde siko mutu wana kufi normal. Bazui ame na yo batindi yango na prison satanique. Oyo ki babengi monde astral na Bible babengi yango lieu de tourment. Okay. Siko nzoto na yo so batiki yango epole koma mabele nde bazwi yango basali yango cérémonie. Babalusio ntaba, babalusio soso, babalusio mbisi, babalusio elokobwe ale bakati yo makila na ba demo cimetière bazwi yango bakokende kosela yango ba huile d'olive. O moni ba pasteur ebelo bokiti c'est bon ba tekela bat na l'église pona kobikisa ba. Huile d'olive. Huile d'olive. Makamna biso za onga na sala. Nzoto na yo, famille ya papa bazwi ndambu, famille ya mama bazwi ndambu, ba o bazalaki bandoki ya quartier banteni bapese bango mission ko beto masasi to flèche. Bango pe bazwi pourcentage na bango. Donc baleyo. Baleyo liami, c'est parce que oboya ki nzambe na kati ya bomo na yo. Otikaki Yesu Kristo musika na yo. Yesu Kristo azali nzambe. Aboya kabato te. Aza moninga bolingo. Biso nde toboyiye. Na nzela na masumu. Ok. Mais l'homme de Dieu, tu nous aussi ça la biso. Mais ça n'est pas comment que le lopé dérangera ba chrétien, na ba chrétien est belé. Ou peut-être tu comprendras raté. Est-ce que ça na bassin nzambe, baza pena occultiste, ba magicien, baza nzambe te bazali, bazé belé. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message oh yo pesami na biso que tozongela kosunga bana biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors lelo soki na yezaka jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ezali toujours coexister, bana baza toujours na besoin na biso. So ya kaka si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà le temps nous est donné et on met le message au pe ya kolobete tozongela premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po lelo balia. Bana lopo lelo batanga. Bana na po balala na place ya bien. Et yo sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrera bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye de biso ba citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na ba matela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas, botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant.
l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que yo pour pesa qui basai na nzambe mususu kisi to pe o komisa na bato ebele akoma na ba foule bakoma na ba pouvoir to pe miracle ko sala na bandi Basé belé. ah bon bande ko sala na basé belé to bande ko pesa bo ba pouvoir yango moninga mingi na telemelaka bato basilisi ba classe bake kumba moko sala ba cours biblique po babima ba pasteur bango wana nde babomi pena évangile moto esengeli ayekola na kati d'église après na kati d'église à recevoir Saint-Esprit pour Saint-Esprit nde azali véritable enseignant kati na ye tango soka linga kende kotanga cours biblique kozala na problème te mais ba oyo bokende nanu ko asilisi classe eloko akosata ke kotanga cours biblique bango nde la plupart babande koyepa na biso et ebele pe ba initia bango na nzela baninga donc muninga wana ayaka pa na biso to initia kaye akomi grand alors akepe koluka ko initier muninga mosusu oyo azalaki na ye na bonzambe ya solo. Vous comprenez? Bayepe pa na biso. C'est que la plupart ya bato bande ko sanini. Tango yepa na biso lobi église na fungoli batu bazate. Succès te mozo mon église wana batebele boye na sandengeni. Au côté na temple bo sali cérémonie, toko senga ye mondimi. Oyo azali courageuse koleka na kati église na ye. Donc bandimi omoni balandaka bato pena na bandako keke luka bapate. Ye wana nde monde ténèbres bakosenga ye. Soka zu mondimi wana kwa za courage apesi to sacrifier mondimi wana musu na biloko akolia to sacrifier musu na mbongo pasteur akabeli bino boke kokunda ye na butu to koya sikoyo to lamusi mondimi wana to teye esclave liboso porte église wana yako kiko banda komona pe bandeko ne bazoleka me bandeko ne baoyeba ete ozomona akobanda siko ye mutu akomi kosala évangile église wana yende mutu akomi kobenga bandimi na église wana ata mutu abanda koleka soka kayoki musique na église wana yoki matin na église wana oleka te fatikala. Okay. Soki ya lembi bakoyebisa pasteur wana mutu pesaki ya lembi il faut remplacer mutu mususu a renforcer abo masuka na église kaka na église wana baliaka musika te kaka na église wana bongo ndeko ya bomi mobali na ye ndeko ya bomi mwana na ye abomi mwasi na ye azokritiste eza plus pour un sacrifice ya nini est-ce que zolinga batu bandimi batonda eza nini en fait bon na monde à ténèbres eza na ba sorte ba sacrifice belé sacrifice matériel peut y aller ah bon sacrifice matériel et landaka mingi na batu o bazu ba pouvoir familial net ba kodia. OK donc ye sacrifice na ye bayebisa ye mbongo na batal banda bakoli yango te yango moni batu musoko mona na mbongo ebele meki kokoto ya lisekite puisque mbongo ne wana eza ba consigne donc asali la kande famille omoni me bazalaka na batamba katelaka bango puisque kodi ya wana pemelaka makila bakoluka mutu moko aza courage na libota bapesi soka kazwi mbongo ne na mbandi kosela ngo makambo mususu ye moko ba sacrifier ye kodi ya emeli makila na ye bazwi mutu mususu ba remplacer ozomona donc ezali ndenge wana sikoyo ezali na basali ya nzambe belé babengami basali ya nzambe bakomema bana na nzambe na lifelo sans koyeba omoni diable atia 3 commando na ye na kati na évangile oh landeni
omoni na monde ya pandeminium na département Lucifer aza na 3 commando na ye. Commando ya liboso atia ye po atondisela bato pasteur occultiste bandimi na kati église. Bandimi wana ozomona baotonda na église na bato bakufa pe baza wana. Ah bon? Donc yo landaka église wana pona bato plein osangana pe na bato bakufa. Deuxième commando atia yo komona pasteur wana bande ko sambela makasi mais diable atindeli ye bandimi moko babo kitiste ba ye na kati église wana basi pe na mibali ba ye ko soutenir évangile wana babandi ko pambola pasteur wana bambongo donc bakomisi pasteur wana aveugle likola mbongo et puis bako pona ba poste ya minene na kati église wana bakomisi ko diriger pasteur Bobio soko sisi côté ya koyambaka lisu batute. Il faut que maka taba protocole banini nzoto ezamoko fumi batela. Est-ce que pasteur ozomi yebake nzambe tant to senga ke ernyo so que to senga ke na rendez-vous mais pourquoi yo po yamba bandimi komi kotila bango rendez-vous commando wana osala musala. Tozali na 3e commando au diable te kati na ba pasteur eza commando ya orgueil. Pasteur akomi na bato ebele akomi orgueil akomi kosala makambo oyo akoki kosala te. Évangile nzambe na monoko na elongwe. Siko bone kosala ndenge nini? Pasteur pa yebike awa eza ndako nganga. Yo zo cultiste, ozaki magicien, ozaki nganga. Na Petro Kongo mobimba bato bayebaki yo quartier munene Afrique centrale na Afrique centrale. Tutina na Petro Kongo po ndako ni saki kuna. Et pa wapi batakisi bandeko ya kuna kozwa. Et pa wapi ba pasteur bandeko ya kozwa. Et pa wapi bana basi bana mibali bandeko kozwa bakisi. Et mibali to pe ya mbongo. Siko pasteur oya na ndako na nini pa kozwa kisi akobima ndenge nini est-ce que bato bakomona ete ayo kozwa kisi pa ya ndeko Vasco mutamona kana nkuku ezaka nzambe. Okay. Mutamona kana nkuku ata mutu abatami ezaka ka nzambe. Epa na ngai ezalaki so ekomi kaka 19h-20h. Kutu na mutu oyo achanzaka ba faza courant na kabina quartier ayana nukozwa kisi epa nanga balongola ye te ye kaka ndazala wana bachanze te puisque aliaka bambongo pa bato ba machine donc même ye aza na consigne à partir de 18h coureza na cabine te fois katango. Na yebi so témoignage nde to bande ko lia bato diable soka na asengi biso na monde astral po prison na kati ya samai na yebi sayo poto lukato lia bato na époque wana to kopesa ordre na numéro 1 oyo azalaki ya mai na Kishasa mobimba azalaki sataniste to kopesa ye consigne apesi ordre mai bakati briske po bana bato ba ko sukola na mai basa misa na mai poto récupérer bato. Yango na ebisaki yo mai ekatani sa communiquer keba kanga bana. Na lobi na époque wana ponga lelo nzamba benga depuis 2017. Donc na ba makamu na sali ko banda 2016 ti 93 début 93 et fin 93. Ozomona. Donc ozo comprendre stratégie ya diable. Diable azane makasti mazama ele mingi. Lelo bato ebele bazo kufela bangomba. Yesu Kristo azalaki atake na ngomba ti. Lelo bangomba place baotsa basi bazemi. Lelo bangomba place oyo. Makambo ebele za koloba. Yana tunaki kokota ya ba pasteur wana. Ba condition pe nini bana ko pesa bango pour gato chité wana pona lelo. Condition ya liboso ya diable. Oyo apesaka na bato eza secret. Makambo na yo komeka kobimisa secret makambo to sala te. Soko kasi yango nazoloba te. Condition liboso banda pesa bango secret. Komeka kobimisa secret ya cérémonie oyo te koyebisa ngo na moto te. Chambre oyo ya yo mwasi akota te moto akota te eza uniquement pona yo. Moto afongola yango te. Ozomona eza uniquement pona do makambo to sala no eza secret kolobango te. Yango na ote koyebiso pasteur muso azalaki ba pesa ki condition atia cho ya monene ko na toilette sele dans chambre de visite mai nyonso yana ba kuso azomela soki ana campagne ba tout plein.
ozomona donc bato na bato banda ozo ba condition ebele mosusu bapesa bango ba condition kenda kalalaka na bibembe na morgue ozomona mosusu baotopesa bango ba condition lalaka na bato ya maboma na nzela ozomona ntango azolala na bango ntango misusu topesa bango condition babimaka na baninga na bango mibali na Nice po secret ya pouvoir ya mibali eza na Nice eza na bapaster ebele ozomona wana babimaka na baninga na bango mibali na Nice soko mo une église wana pasteur alinga frère kutu batouche ye te keba omona la plupart ya bapasteur monde ya ténèbre komanda bango badivorce babala basi moko kaka baskit maintenant frère wana abimaka ne na nsima ozolanda mpona kozwa pouvoir bato batonda mais suka nango diable akoyebi so tokoservir mpe mingi fo oservir awa nde omoni bango nde bayeba mokolo akufa motu moko toki koyeba mokolo akufa na ye yesu kristo azoloba nini na mokanda na Matthieu chapitre 6 verset 27 alobi nani kati na bino mpona komitungisa ne akoki kobakisa ta une seconde kati na bomoi na ye moko te soki makambo ya moke bokokoka yango te tieni bomitungisa donc motu moko te ayebi mokolo na ye akokufa za te à part bokitisi te. Ok, voilà. Merci Tokomi na suka. Je crois bien que botali pe bosepeli na message papa Nabiso Vasco, frère Daniel, la Pessi. Je crois bien que tu as la deuxième partie, autre que plus témoignage naïf vraiment ni na banda qui te rozonga la moi si ma pou ben de rebelle be benga biso botunaki. En tout cas l'homme de dit de comme na suka, numéro de téléphone, mot na 2-3 personnes et puis le sam na bande ko bazama makamsongo lo pakala. Oyo peut-être bazui libakute ya koleka epai ya basana nzambe to pe na kati etonga mais bakutani na émission mokolo lelo l'homme de Dieu. Numéro na biso téléphone ezali plus 243 81 43 30 475 donc 081 43 30 475 olingi pe kolanda biso okoti na kati ya YouTube obeti DVM Daniel TV DVM Daniel TV wana eza chaîne ya YouTube na biso koto s'abonner au partager ba témoignage nyonso pe eza na kati malgré no pe tolobela nyonso te toza toujours na ba série kuno komona ba prière yali ba prédication yali pe témoignage yali bande ko nyonso landi biso esiko zali osimbi motema na yo olandinga na maloba Kolo Yesu Kristo Kolo Yesu Kristo ozali tata biso tozali bana toye na se na makolo na yo ozali nzambe na biso yokela biso mawa limbisa masumu na biso natambwisaki bomoi na ngai na makambo oyo esepelisaki yo te lelo na ye kolela epai na yo limbisa ngai nazwi décision na kati ya bomoi na nga ya kondima yo Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na ngai nafongoli kati ya motema na ngai Yesu Kristo kota na motema na ngai yo mongu na satana oyo etilizaki nga na nzela na masumu onyokolaki ngai ntango molai kobanda lelo nga na yo tokabwani bomoi na ngai esombami na makila na Yesu Kristo makila na Yesu Kristo efuti niongo na nga nazipami na makila na Yesu Kristo oyo nyonso akoluka ngai na bamonde nyonso ya molili bamona ngai te bamona makila no Yesu Kristo Kolo Yesu Kristo efase kombo na ngai na buku ya lifelo koma kombo na ngai na buku no ya bomoi nguya molimo mosanto eya kokota na bomoi na ngai erenye kati ya bomoi na ngai ebanda kotambwisa ngai na volonté na ngai te kasi na volonté na yo Nzambe nguya molimo mosanto epesanga mayele ya kokima masumu epesanga makasi ya kolonga bitumba nyonso oyo ekotelema liboso na ngai nguya molimo mosanto okitaka na moto kita na moto na bomoi na nga esika nyonso bamelaki vi na nga bayoka moto basanza nga na kombo na Yesu Kristo napesi yo merci mosanto na Isalele mopeto na bapeto moyengebeni na bayengebeni ya moke na senge epai na yo naza na kondima osili koyoka mpe kokokisa yango ya mingi etikali Nzambe
obakisela ngai ya koleka na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Olandi témoignage oyo kota pe na prière oyo Yesu Christ akokota na kati ya bomoi na yo pe akorégner na kati ya bomoi na yo. Prison nyonso bakangaki oto libota na yo bokozala libéré na kombo na Yesu Kristo. Nzamba lola apambola bino. Monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Naipa na yo monsanto yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolue azosale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bomoi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatona Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Ngape na tatona bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Bundela nga Yesu Bundela nga Yesu Yesu Bundela nga Yesu Yesu Bundela nga yo Nalebibia bisenga senga nzamba londa Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebibia bisenga senga nzamba londa ye Lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Jésus, kotikanga ite Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga yoyo Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu, Yesu Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki
nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.